Excellente journée à vous tous, chers internautes et chers abonnés de Koba Plus Télévision. Toujours au rendez-vous spécial de cette émission Buzz avec DM. Je reçois mon confrère Martin. Avec lui, comme d'hab, nous allons essayer d'analyser, de décortiquer l'actualité musicale de la République démocratique du Congo. Vous n'êtes pas encore abonné sur Koba Plus Télévision, je vous demande de vous abonner vraiment massivement. Avant de commencer l'émission, je tiens à remercier la grande équipe technique de Koba Plus Télévision. Je vois directement Gloire derrière la caméra que j'appelle le King de la réalisation, ainsi que mon coordonnateur Ledime Lemba. Merci aussi à vous d'avoir fait confiance à cette chaîne Koba Plus Télévision. Sans plus tarder, je dis déjà bonjour à mon invité qui est bel et bien mon confrère Martin. Bonjour Martin. Ouais, bonjour. Comment ça va? Non, ça va très bien. Et qu'il y a une musique à courir au micro et au monde. Les autres ont la dynastie qui est en terrain. Tous et là, tout et côte à côte, non, vraiment. Pour nous donner quel coup de cœur, mes amis. Pour nous, quand même, ça va. Et ça peut quand même être la dynastie de Nini, même au Nini, je sais que je bois qui est dans Cédène. Cédène paye, Silicoti. Silicoti. Donc, on peut essayer de marcher, on tous et est-ce que vous pouvez tout dire par rapport à la dynastie? Nous avons captivé pour le moment la dynastie ces années. Na koki ko vous allez hypocrite. Non vraiment la juive vraiment tant de pena ninge zala fan dipenda ojoyoka yebika ba musale mo singa mo kebo no ngano na fan di vraiment. Est-ce que engouement tout le bas moi chaleur ou formule c'est clair et bien qui la dynastie où on a chaleur est plus la dynastie tout est formule c'est nakolo bake tango formule 7 bimi ezalaki mpe na ndenge nango eyaki mpena na mopepe nango donc album eyaka ezalaka na mopepe nango mopepe nani eleki na mibala na oyo monele bon non tokende na profondeur ya polémique te mais album eyaka vraiment na mopepe nango eyaka na chaleur nango. Ça dépend de la marketing. Ça dépend du marketing. Donc ça dépend de la promotion. Mais album il y a un peu. Album peut-être il y a d'autres musiciens comment par exemple toujours le quoi ndeti ba vena bishona binadama souvé. Jubé tellement épiqué à déjà star. Reconnu Abouaki Atikinaï. Abouaki Atikinaï. On a bande de matchs et ça n'a pas boui na boui. Ok. Avant Bouaka, banana marketing déjà. Marketing et marketing. Donc album écoute en direct dans marketing, il a déjà donc après ça déjà il fait un moto mogo. Donc et ça vraiment bon mais je vais malem. Est-ce que j'ai ça une décision malam au bim album nzela mo on a fait rigola pour ba faire bim c'est dynastie bango aussi les côtés. Est-ce que ça risque était pour na j'ai ça type? Non, moi je pense pas que ça a risque parce que ma cambouana to banango kala et ça le quoi apparaît na ko lo ba que non na éviter risque yo ba to lo baka na éviter toujours kaita mai kebo ko ya ko cholo ku filibela ou comment kokuta na musicien le rôle ferré na terrain binu balu mo te ko bien na bon pe mo pepe non ferré aza na ba fan na ba kulo baza tellement partout baza pebele baza partout pebele baza partout pebele o de fait ba malo ya fali non na ba mi balé muta sala malo baza te bon, les gens ont même créer une petite phrase. Bon, non, d'accord, c'est fallu. Ils ont été. Ce n'est pas tout le monde qui est là. D'accord, c'est bien qu'il y ait un fallu. Non, il fallait qu'il y ait un bisogno sur tout ça. Ils ont été donc et voilà, photo zone à moi ligne na biso et bah CDNP aussi. Azapena ba oya.
bao bakosomba bao bakolanda bao bakokende baconcert baproduction na bango baconcert aza mpe na baoye eza na musicien moko te depuis azala musicien to départ koma musicien na Congo po depuis Congo ezala Congo même docteur Nico même Grand Calais Grand Calais Franco eza na même wendo eza na musicien moko te o abandaka musique akangi mboka mobimba bafani na ye azala te donc soki oza na bafani oza na 20% ou 30% ou koto 15% ou 10% ou 5% ezalaka bongo bakabulaka bongo donc tokabwanaka bongo naloba ils ont une nouvelle vraiment tout le monde JB bien même artiste et musicien au Canada mais sans qu'on s'aille dans le tapage sans qu'on filme tout ming balobi pourquoi fallait ça qui bon JB ça dans silencieusement yo monini par rapport à non JB ala mukolo JB ala mukolo JB d'abord c'est un patron il fallait pas un patron non papa toujours moi ba biloko to lo ba ngote lelo fallait cause à la patron et pas y a ba musicien na yé te pas y a ba nani oui JB patron pas musicien na yé bien sûr mais ce que dans la différence ces années JB des prix à banda aussi mbongo fallait na simba mbongo te et bateau zela to ya malembe na ina memoka na moi petite réflexion mo poto comprendre ni to loba JB des prix à banda simba mbongo fallait na banda aussi mbongo te wana pe fallait même pas ta quartier là fallait y quartier latin JB a aussi mbongo JB a otongaka ba palin JB a opeka ba car JB a olata ka bilamba fallait na quartier latin quelques des années fallait salir na quartier latin JB a zo renier kaka alongwe aye kiye surtout il fallait depuis à longwa quartier latin tu te na année ou na 2023 ou à ça déjà n'a évité déjà 15 ans de carrière ou si je me trompe pas de 15 ans à 17 ans de carrière de prabandi carrière il y a yemoko 2006 2023 vous comprenez déjà tiner à Zorigné JB Zali pe JB aussi bakam même tu les premiers pe ba comme l'échec ba na minute na ni fallait na comme les premiers mutuma oda am doit bien king à musique bon papa musique king bazo c'est la combo ça c'est la bon moteur fallait ana besoin d'honneur fallait azala na souci ya honneur na 5 ans mutabit ba sala mine na ba on baliza fallait c'est l'autre mutabimisi ba do ma succès fallait c'est que ka poti kanyera ya bimisa poti kanyera ko déjà bimisa papa tikako il fallait obimisa ba album JB a osomba da bilamba ba 5 000 alors $15,000 alors vous sobe abeti bersi abeti ba sala mine na 5 ans au JB abeti ba sala mine na te ils avaient au côté ça beta ndenge ya beti ba beta a beta nemo te na JB presque chaque samedi dimanche à beta ba concert ba $300 ba $200 il pas autre beta mo nanga na episode par semaine ya JB en tout cas raté samedi dimanche il raté chaque week-end. Est-ce que les lots dans la musique à Congo, est-ce qu'il fallait avoir le guide de la musique? Parce que tu belé internet, tu belé bazolo baké. Il fallait saler l'eau comme on a battu musuna si ma pe bakomi ko salam. Est-ce que le par rapport à vino, est-ce qu'il fallait avoir guide de la musique na biso? To référence na musique na biso. Et l'eau peut-être na zo boya depuis biso nyonso to botama depuis to yeba biso nyonso ke to za na mokili. Eza na mutu na saler l'eau te. Oh. Nyonso to yo kuta. Fallait avoir disque d'or. Papa, nyonso fallait avant le disque d'or, il y a des gens aussi où bazoaka déjà disque d'or. Mais c'est long internet na Congo te. Non, internet ezanga na yo. Yo quand tu zolo bela internet wa. Internet ezanga na yo. Ndeto fandi awa na minute to kolo bana moni fali nenga zabui. Donc mutakoka na azalité plus que son ngambeli. Et que internet ezanga na yo. Biso ndo ba to zolo bati. Biso eto loba. Internet ezanga na yo. Donc moni ba tout temps mutazolo ba. Fali ana ba ligne na sel mambu na ye. Na bondenge na ye. Ba vie pe ba osama kam na ba bango, ba so sala continuité na bango kaka ndenge bazalaka.
sikoyo nayebi te tokolobelela na ye elamba succès eza eloko ya sika te succès ezaka biloko ya kala fali ntango ye akutaka déjà bape à l'époque bawendo bazalaka na basuccès balutumba bazalaka mpe na basuccès ezalaka nango eloko ya sika te ezalaka kaka makambo tokuti na mokili yo mpe na part na yo ozosala continuité na yo mutu na mutu aa na basuccès na koloba mutu okoki kocréer mais de mon succès yo te mutu ocréer yango il y a des gens déjà oyo basalaka déjà succès bakontinuaka na succès soki yo mpo participer na rang ya bato wana bakote okaa na molongo. Patrick Bikamba même bamisien poto impression na yo nani Patrick Bikamba même mpe bamisien poto eza eloko mo faut comprendre ke non poto par rapport à bokala ya poto na poto ya lelo oyo ya nango lisu eloko te omoni kutu na mondele meme akomi kutu azopimela nini su bato visa te ndela opimela nini su visa te oza na besoin yaka nango oza na besoin nini eyaka nango mbe ya des musiciens oyo bisusu baome bamisien na poto bayebi basecret nini baosala pour ke barecevoir bavisa wana nalobi bayebi nayebaka à l'époque ya musicien moko boye amemaka bamisien poto bakende obeta soki olympe so zénith basimbisa babuka mapango mais azoyi biso mambo asolo te sekoloba ni fali mpe bato basimbisa babuka mapango te nga nalobi nkombo ya musicien moko natangi nkombo ya motu te nabi ni ya fali ni bongo fali basimbisa babuka mapango fali kaka na mbongo azalaka nango asala na bamapango wana boso lupango eza na selema lupango na babumbu kuna fali bakende tonga lupango na bumbu. Merci beaucoup, vraiment. C'était analyse pourquoi tout ça qui pour vraiment balayer actualité musicale et la République démocratique du Congo. Là, je dis merci à toi, Martin Nengue. Nous mettons toujours pour ça l'analyse dans l'émission Buzz avec DM. Et merci aussi à toi aussi à penser à tout moment. On a vraiment un appel, un nini. Donc merci vraiment et on a robot ça na mutote. On va passer Fabrice Ngoma. Allez, Ismaël Sindali Nambo. Fabrice Ngoma. Nous contact la dédicace directement. Les boss américains, Rit Mutombo des prix France et Trésor aussi. Et Bino Boyebi Kaka. Nazo Zela, téléphone est dans la moya au fond. Naebi Tito Koma des après-midi. Message Wanaka au moi, Rania qui écoute. Talanan. Naebi Mouelo, quand déjà. Tito Koma 14 heures déjà. Numéro à contact. Et na mutunyo surtout oya monaka peut-être ayeba te soit kozanga wapi obengi na 00243 et 89 350 98 97 so bengi direct ozwinga moko. Merci beaucoup. Vraiment, là, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Je dis merci beaucoup à vous tous d'avoir choisi cette émission Buzz avec DM. À une prochaine émission. Restez scotchés sur votre chaîne Koba Plus Télévision. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner vraiment massivement à une prochaine émission. C'était bel et bien votre humble serviteur, Dan Mosengo, à la présentation de cette émission. Ciao.